nini yango esala mpona bapesa awa wenza barebele wenza barebele oyo eza wenza ya 17 mai koma ya 17 mai 17 mai na entrée ya afide etanga koyaka barebele nde bakotaka papa na wenza oyo tokanga bango boye na maboko tofina bango ya kofina totuma bango do minduke mo te topesa toboma ala wenza ya barebele na wenzeka moko wenza moko yango bamondi bapesa ngo barebele totuma barebele awa kotumba barebele awa na wenza oyo natumba rebele papa yo tumba rebele natumba rebele ngai natumba rebele na bwaka papa natumba rebele otumeno ndenge nimeko beta na liso totia pine tobeti akufa si totie pine tozesa tozwa limeti jwa topesi moto akomi likala koni toni baloli ya koto ebeli tobaloli eboye ebeli tobaloli eboye bon ça va le pati ni pati souffrir côté eza te mbongo na circulation eza te tozo souffrir bana bazotanga malamu te malgré ça atiaki ke no kasa bana oza ofele malgré ça atiaki président azobaki ke batra eza ofele mais toyokomona ke conjoncture tozokende batra ezaka mabe ntango bana bazokende ko eza biloko mosusu ezaka ya mike mike tozokoka te donc nzaleleki papa ndenge toye awa wenze ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi matono mingi bana membre balandi ya biso podcast télévision na tika te nga bino chafinza manzamba lolenge te na kotondola ka bino masolo etalibe culture ya mboka na biso masolo o etalibe mabina mboka na biso etalibe kitoko mingi bana membre na bosanité merci na bino ba diaspora nyonso tu bolanda kanga bino le gombo kache ya ngwe bolole mosenzi chafinza manzamba boko benga chef eza ndenge nini bozali pe ko soutenir ngai ya libe kitoko mingi tatanza apambola bino mozesipene kona se asunga pe mabota na bino to alibe kitoko mingi bana membre na tika te tozali awa na Tchangu moite tozana Tchangu awa bato bele mingi baye bakate eza na place moko eza be na cadre culture na biso pone te kotombola be culture na biso pe bayebi te bayeba baye oyo pe bayebi bakolisa sur note na baninga oyo bayebi te bazwa mwa bwania wana ezalaka be kitoko mingi pe malamu mingi bana membre na tika te tozali awa na quartier 3 bomoni are moko awa esalama awa wenze moko esalama eza wenze ya barebel tango tena ko be te wenze barebel bomoni te entrée ya afidèle tango tata na biso Kabila kotaki ya papa bomoni te barebel tango bayaki bomoni te bana Tchangu babande ko kanga be barebel na maboko bali ko boma be barebel na maboko yango te awa eza milieu moko te bazalaki ebele bazalaki base yango te na koyebisa bino barebel oyo te bozo lukete moya koya bose popa na ete bokokawa na lakisi bino yango boyeba bokokawa mpona aba okanga bino ndenge lokwa basoso soso baboloke ndenge ezalaka ebele bana membre tokoloba wana na bino tokosolola
awa toza na arrêt ba rebelle mais na wenze pe ba rebelle mais avant to kota wana na bosanité bana membre merci na Gave Cœur oyo ezali ezopesa mabota ebele belé wana bosete place baza na Londres na pesi bino mbote mingi balobi mwasi oza problème kobota Gave Cœur eza wana Gave Cœur eza wana bokobota kitoko contacter chef Nza Manzamba mabota ezali be ya sûr ya bien eza eloko moko te ya kokosa te ngai na libe chef coutumier esaka be mabota kitoko na kitoko kimi ekoti na ndako bana membre tozokota na wenza ba rebelle tosona ba mama na nga na moni mwa par soleil pona kosola na mwa masala na ngai ekokote mbote boni mais yo tete nazoya kuna mama yo bongo dopesa nani bisa na opesa photographe mekano opesa bisa mekano ba awa tozana wapi wenza ba rebelle mekano koloba makasi bana mambo bazoka biso wenza ba rebelle yango eza nini pourquoi bapesa akombo wenza ba rebelle boma ba rebelle awa boma ba rebelle do te ba rebelle moye batya motu eza te yaka no mabeta tozali wapi awa na wenza ba rebelle mama wenza ba rebelle wenza ba rebelle siko nini yango esala mpona bapesa awa wenza ba rebelle oyo eza wenza ya 17 mai comme ya 17 mai na entrée ya Afrique etanga koyaka ba rebelle wana bakotaka papa na wenza oyo tokanga bango boye na maboko tofina bango ya kofina totuma bango donc minduke moya tobeta toboma ala wenza ya ba rebelle na wenzeka moko wenza moko yango bamondi bapesa ngo ba rebelle totumba ba rebelle awa kotumba ba rebelle awa na wenza oyo ezaki ya 17 yango tokanga papa yango motika kongo wenza ba rebelle donc seka ba rebelle yango bayaka ebele awa bakitaka bazalaki ebele tofina bango toboma bango na wenza yango motina kombo wana etika siko nani yango apesa ngo be kombo yango wenza ba rebelle wana biso moko ne topesa yango kombo ba rebelle eza wenza ya 17 mai donc c'est tsangu nde epesi ya nde wenza ba rebelle eza président ya non ba président te nani te non wana oui tozoya kuna biso moko nde topesa yango kombo ba rebelle eza wenza ya 17 mai ezali wenza ba rebelle biso moko tokanga ba rebelle tobomi bango yango topesa yango kombo wenza ba rebelle donc siko lelo ba rebelle oyo bali kolanda biso na Goma kuna na nini kuna baye basoki baya bakokufa awa bameka te soki bameki mawa na bango bakomonana te pusi awa po biso tozwi yo tofini yo tolongoli yo olongo ya makasi maboko ozomwa pere esimba babiloko makasi nawe mpo bowa rebelle naboma ngai natumbaka moko awa natumba rebelle papa yo tumba rebelle natumba rebelle ngai natumba rebelle nabwaka famani natumba rebelle otumbe no ndenge nimeko obetana lisolo pine bapine tobeti akufa si totie pine tozwi esese tie tozwi alimeti jwa topesi moto akomi likala ikoni toni baloli ya koto ebeli tobaloli eboye yo ni moto boka rebelle mama nani yango mama lina ma maison lina ba rebelle bana mama tokende toleka tosola na ya biso podcast télévision tosola pena ba mama pona te koyeba mbote boni bino mekano koyebisa biso tozawa na wenze nini awa wenza ba rebelle bisika ba rebelle babando batama na ntango ya kala ba rebelle babando batama awa sikoyo yango wana topesa yango kombo wenza ba rebelle donc seka ba rebelle ntango bayaki babando batama awa ezalaki neti chaise na bango ok donc awa ezalaki mwa milie mo ba rebelle bazokutana siège na bango bazoyaka awa kokutanaka nde tobomaki mpe moko na kati na bato bobomaki mo ndenge ni mekano obeta biso bazalaki ebele bolo bano makasi no mama nanga bandeko bayoka mekano koloba no bobomaki bango ndenge nini
totiaki pine tozwaki pine tozwa essence tosopeli essence nde tozwaki totumbaki ye mpenza bawana mosusu bakimaki me moko tobomaki oyo eza place ya kosala maseki te na wenza barebele na basi bakoma barebele eza place ya maseki te bisika oyo ndenge ebengami wenza barebele na biso basi mungunia soki akoti toyebaka awa eza place ya maseki te eza place ya maseki te biso nde tobomaka donc sere yo mpo obomaka oza rebele tokoboma papa tokoboma lelo soki neti balungwe na goma na bazokota okoboma tokoboma bango tokobunda na nini tokoka basi mibali bokima sitolezoloba okima papa bakota baomona okanga baono ndenge ni pesa no stratégie na oyo oyo awo ekoma neti kikwiti ndenge eza mabele akuku pema place ope ekoma bongo toyebaka bango toyebaka bango ndenge mwana ekwiti 100% toyeba bango. Merci bana membre wana ete toza na bino na ya biso podcast télévision toali kotambola bana membre tosolola awa toza be awa na wenze ya ba rebelle bomone ete bato mimi bayebaka te ba rebelle ndenge bayaka batelema mpe batambola awa ndenge bakanga bango mpe ndenge baboma bango bomoni na cadre ya culture mbotela ata na ngai meka na koloba makasi te mona tosolola no mwa moke meka koloba no makasi pardon papa na ngai papa komo nani Papa Willy. Papa Willy, mais quand on kolobela biso, ah ouais, zabe wenza ba rebelle. 17 mai, wenza ba rebelle. 17 mai. Donc bon, personne be comme wenza 17 mai. Wenza ba rebelle. Mais ce que ba rebelle ba côté 17 mai. Donc c'est mukolo ba rebelle ba kota kinde skonde ba bino bo so bango ne bo boma bango bo sa bango makamnyo te sengeli. Déjà bon. Mais quand on kobeta no eleka bendengini. Bo eleka bende ba kota ki ba kina lire moi mabe pona ko ma biso si ko to balukela ba ngwa so to ça into bomu bango isso ape si la pe kan ngwana pe si de parce que comme on a wenzi wana ba rebelle et da président mutapesa ngo Kabila papa apesa ngo 17 mai on ba rebelle ou bien binomoka bana chango pesa ngo bana chango so ça qui wenza ba rebelle ko to ba rebelle donc tikala pe libela on ba rebelle ba rebelle kaka siko okolobani na ba diaspora ba kolanda biso ba ko kamwa pona batu musu ba koleka na chango me bayibi be wonza ba rebelle to kolobani pona ba bon ba musu loko ba yibite ba ko tuna ba ko laksema avec les wonza ba rebelle déjà beaucoup ko ba yibite mais ko ba yibi ba et est-ce que ouais précisément ouais mais quand on de la bande ko ba kolanda biso ya wonza ba rebelle ça précisément ouais wenza nyonso tena ba rebelle banda boy ti na c'est beaucoup wenza ba rebelle. D'accord. Merci bana membre tozo kota tosola na ba mama na oyo etali wenze ya ba rebelle. Balobiete awa nde ba rebelle tant ba kota mbu awa nde ba bomande ba tepi ba salani mbote tana ngai. Bonne santé. Na loi ti bien. Ouais toi. Madoukan. Très bien peut-être. Anouwewa. Papa na ngai meka kolobela biso toye awa na cadre culture batu mingi ete bali koyeba te batu mingi bali ko comprendre te nga chef Nzamba Nzamba chef Ngungi Nzamba Ngungi Nzamba Nzamba meka otondo la biso awa ya libe wenzeni oyo ya ba rebelle beaucoup ça donc pourquoi peut-être encore wenda ba rebelle ko ba le de ba kangi yango ba rebelle ba côté bela ba bon ba ngwa ba lu déjà ba ba de ba bandi weza oyo c'est que ezaki dégâts ouais tout sur la peine tata kuna omoni oui nazoya chef tata na ngai mbote la taboni bien bande ko ba kolanda biso balandi chef Nzamba Nzamba mekana ko yebisa biso tozana wenza ba rebelle bango ndenga kuna yeba explication lango te bango ndenga yeba explication lango bien non yondo yebi ke awa ba rebelle ba kota ba sala mabe awa bango ndenga ba explication la sikoyo donc yo pe oyeba kite na yebi pete o découvrant lelo oyo eza wenza ba rebelle kaka lelo yaya mbote boni uti osoma pondu bana membre balandi ya biso podcast télévision tozana bino ensemble awa na mbote mama nanga tosola boni mbongo zokende bien
Empe na ngola nzambe. Ah mama na mekano kolobela biso awa tozana wenze nini ya? Toza wenza rebelle papa. Wenza ba rebelle. Bon siko nini tina ni ba personne comme wenza ba rebelle. Owa bomaka ba rebelle awa. Ba rebelle ba côté belé. Ba boma bango. Ba sasa bango. Ba sasa bango nga kudu na kanda po bayaka ba boma biso na kunda mibale awa. Yo muto kunda. Na kunda mibale place wana. Donc place awa do yo kunda rebelle. Na kunda mibale place wana. Ah. Po bayaka ba boma biso. Loka to bomaki bango na kunda ka mibale wana. Eh. Bongo na sala baje. Donc yo pesa ko za mwasi rebelle. La lingane bango te. Donc siko yo lelo soki donc tindenge za wana ndenge ba rebelle ne bazo uta goma bazo ya kana so ba konti teka yo bare bango. O chuba bango mbeli. Bare bango. Hein? O lo bani mama na ngame kana ko lo bana bandeko ba yeba kate are ba rebelle o ko lo bani pona bango. Are ba rebelle la po ba rebelle ba kota ka ba boma biso biso to boma ba to kunda bango. O bandi na bango plutôt nga. OK, yango po petit comme wenza ba rebelle. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision toali kotambola toali kotal sabino ba réalité makambo oyo ezali ebele makasi mais to bosante mama zali mama mokolo mbote mama bonne santé mama mama mekano koloba moi makasi pona esa moi koyoka na micro eza moi musika oyo eza wenza ba rebelle. Pourquoi ba personne comme wenza ba rebelle mama? Oto boma ba rebelle. Bon ba rebelle. Ba rebelle te me ba boma ba rebelle ba côté la biso a na kata marché ya 17 mai. Mais quand on explique non maman, ba côté la bino ndengini pona yo po za la rapé ba tawana. Ba côté ndengini ba rebelle ba côté tang ba rebelle ba côté lisola ba rebelle mtuno ta yebi po yebi so kana tu ba côté kan ndeni ba utaka ba uti nzela ba Congo ba mso ba biminzela o ba mso ba biminzela aéroport ba côté ba ke éparpillé ba yeki mutu na mutu ba mso ba ba nzela te ba côté ka tika ba kota ka ba zo ke ko bunga ka bon pe to ba komi avec biso le to zape bana masina pe to bomi bango pe na wenzo bobomi bango to bomi bango siko yo siko ozwakani na nzota rebelle na nzota rebelle bo so ya boma inga nga swani yo yena mndu to bomanga so so ngana sana mbeli na bomi yo lisumo za wa bo siko lelo yo to komona bandeko na biso na este bali ko nyokama kuna to komona mwana mboka kone nanga bali wana bali ko bundisa bali ko sala noteke bandeko na biso pe este bali ko kufa o wana te ba rebelle ba botolu mais ko yo kolobani soki lelo oyo ba rebelle bayawa yo kote no kosala beni ba rebelle so ba ye awa ba bino moko bata politique bo yem ndenge bo kotsa ba ngona ndenge bo bimisa bango ngana za muta politique te na liaka mbonga politique te kandi na kauki na sai na ngabo so na tete na liate na ke ko ye ba rebelle na nanga na kabila na kiseke ba wela ni bosiko mama na ngaba difficulté ni obino bo mona na weta ba rebelle passe eleki passe yango nini passe mbongo biloko zo teka mate mbongo na maboka bato zate mbongo zate na maboka bato ko teka pe zate donc c'est wenze moyen zate to zo liate tande to kondi mbongo na maboka bato zate ozo te ozo se trouver te ata na tango ya nani pesa yaki boyete na tango nani lobana na tango nani na tango note na tango fatie zalaki boyete na tango kabile merci bana membre tozana bino elongo nga bino chafuinza manzamba toko solola na o etali wenze ya ba rebelle bomoni te bana membre ba mama toza kotalisa to il faut te baloba eloko nini ezobonga te na kati ya wenza ba rebelle to koyeba te babongisa wenzango bacha be monument ba rebelle pone tika la référence ou bien le lenge boni to sona ba mama to meka ko tata mbote mama na ngai mama mbote boni mama boni santé bien tambula na musala na yo bana moye balandi biso podcast mama binote tambula kuna ako sala be musala boto ebite bomoni wenze boko pa wenze ndeza o tek do batu kanda to ebate bichamwe zate na wenzo to ko ebate wenzanga ba rebelle ne ba bomaka mbote mama na ngai boni mama boza bien mama na ngai to ko soano mwa muke na ya biso podcast télévision mama to sula mwa mokiawa mekano ko ebisa biso wenze oyo bandeko ba ko ebate komba wenzo eza wenza ba rebelle ketu za mkolo wenza zaku mekasi bongo te kaka bongo wenzo no mo yebite ube soit tozo kima caméra boy ko lobano be na micro obeno ko lobate mama nanga yaka
tosola na bandeko tomoni bango tokopate mbote mama na ngai boni tomoni bandeko bakoloba to nde wenzango bitula tozoteka te koteka eza te wenze eza bien te wenze eza bien te tozoteka te toza kandakanda mais siko mekano kolobela biso lelo oyo bandeko bali koyeba te wenzo eza be wenza barebele wenza barebele yango parce que tieni bapesa be kombo wenza barebele wana yebi te donc yo peka obotama kokutaka wenza barebele donc kaka yo peka otamaka no te na kena na wenza barebele lakini wenza barebele mais na yebi te so eza mama na ngai bandeko na ya biso Polika Télévision tozoswana mama bien makambu oyo etali mbote mama na ngai boni mama boni santé non le cas mpona tosola nature eza mabe ndenge nini mama mekana okoloba nature eza mabe makasi papa biso nde toza boye tosambwe na biso moto ezopela me tozozika te moto ezopela me na nzoto boye tozozika te donc pasi eza souffrance donc vie eza te mais sikoyo bato yango sikoyo bazoloba tellement boza mpiaka boseke wenzango ya barebele seke bobomo barebele yango mwa mpoko ekotela bino mpiaka eza nde mbongo na maboko ya bato eza te bato bazosomba te biloko mpe ezomonana te tozoyeba te tozokomprendre te biloko ezomonana te bato mpe bazoteka te mbongo na maboko ya bato mpe eza te bosiko mama na ngai mekana okoloba oyo etali wenza ya barebele oyo eza wenza barebele wenze na biso wenza barebele bapesa yango wenza barebele ere bakotaka barebele babomaka bango na maboko awa na wenza barebele donc ere guerre wana ya barebele bakotaka bitumba wana nde bato babanda koboma barebele bamosusu balalaka awa balalilaliya babomaka bango ti yango wana biso bamosusu tokimakima na bakomini mosusu me bayebisa biso koto oyo do tozala mosika po eza kota ya aéroport nde babomaka bango mingi awa na wenze barebele yango wana bapesa yango wenze ya barebele me wenze na biso eza wenze ya 17 mai wenze 17 mai wenze barebele ok ya biso Polika Télévision bana membre boali kolanda biso be partout bomoni ete tokotalisa bino tokotombola bino be culture bomoni ete na ntango tozalaki ete ntango bokomoni ete bana ntango ntango ete bakobomaka barebele moto akosala mabe na mboka ntango babomi omoni nini etikali normal boyebi lisolo ya ntango bien oyo ete ndenge bakanga barebele ndenge ete babeta barebele ndenge ete batumba mpe barebele yango bomoni ete wenze oyo bapesa yango be kombo wenze ya barebele mais wenze ya libe esili te mbote yaya ça va boni santé mekana okanga mwa miziki wana tosola mwa moke yo mpe oteka mpe na wenze barebela otekani oboyi na yo oboyi na opwani ozoka soni ozoka soni soko ozali na mibali ebele yango ozosibe soni bokasi lobaka libosavaka batiebe caméra ok merci bana membre balandi ya biso Polika Télévision tozali bino mpe na kati yango baaktivité nini ezali na kati ya wenze ya barebele mbote mama na ngai boni mama santé bien mekana okolobela biso toza na wenze nini mama toza na ndona wenze kombo wenze o nini ezala liboso tobanda kala tobanda benga barebele elongwa topesa yango nini oyo ezile ekoma yo quartier ni sikoyo babala nde ekoma ndona na quartier 3 donc kitaka ozwi kakinga sani okoti na quartier 3 okoti sikoyo na wenza ndona babala okoma na ndona seke ezali wenza barebele baboma barebele awa baboma okale ekoma na ndona ok merci bana membre balandi ya biso Polika Télévision wana na bosani te na kopesa be merci mingi na bakonzi ya mboka baoyo te balandaka ya biso Polika Télévision mbote mama na ngai boni mama lelo oyo toyeli awa bandeko mosusu bayebaka bamisusu bayebaka te awa eza be wenza barebele oyo wenza le 17 mai bapesa yango kombo ya barebele ntango barebele bakotaka
ntango bakoti po baya koboma biso nde tobomi bango na maboko yango kombo lokola bomelaki bango na prince awa bango bakufi titi ale topesi balabala place oyo kombo wenze ya barebele mais yango ezali wenze ya le 17 mai wenze ya le 17 mai mais est-ce que yo mo côté na yo obengi yango wenze ya barebele bapesa yango kombo ya wenze ya barebele bato bapesa yango kombo ya wenze ya barebele du fait que événement wana esalamaka na quartier mokonzi ekolo moto apesa yango te kaka bino mo bana ntiango solidarité na bino boti kombo nango wenze ya barebele mais est-ce que badifficulté ni oyo eza kati na wenze ya barebele awa en tout cas badifficulté toza nango toza na problème ya social makasi social ezomarché malamu te mpasi eza makasi na mboka tozoteka ndenge tozoteka te biloko ezomonana te ezomata na wenze tokosomba toye nango ezotambola te situation ya mbongo eza te problème toza nango ya makasi yango wana ya social toza nango makasi mais est-ce que bakonza mboka bakolanda biso oloba nini na oyo etali wenze ya barebele bakonza mboka batalela biso likambo oyo batalela biso likambo ya social batalela biso likambo ya biso tozokende social donc social ezali futi na mboka na biso batalela biso likambo ya social. Merci beaucoup, merci. Bon, après bofuta pe taxe maman bofuta taxe hein? Bana membre bomone te tozana bino awa be na wenze ya barebele ndenge tozali kokenda wa ntango ete chef nzama nzama na kotalisaka bino be wenze oyo yali wenze ya barebele bakota barebele baboma ntango babomaka bapesa be kombo wenze ya barebele bon na bosi te badiaspora ebele bali kolanda biso bana poto ebele bali kolanda biso oyo ete bayebi te podcast télévision bali kolanda chef nzama nzamba yali be kitoko mingi mpe elengi mingi bana membre ntango ete tokotambolaka histoire bokoyeba histoire mpona na ntiango eza ebele bato mingi bayebaka ete wenze oyo te bato mingi mpe bayebaka mpe makambo te mbote mama nanga tosola na yo tosola na pusana wa pusana oyo boye ezali wenze nini ya wenze barebele pourquoi bapesa kongo be wenze barebele vraiment barebele bon sikoyo badifficulté ni oyo bino bomona awa na wenze barebele eza ebele lokola nini mais bofutaka batike na bino bataxe na bino biro ya wenze eza wapi na commune eza na liboso merci bana membre wana papa mpe na moi papa alinga aloba mbote boni kimia nalekaki bokolangaka na ngambo nayebi mpona zwa mai ekosukola mpo mai mpona eza mpasi na ye wana nayoki mpona ezalaki moyen na dérange eza te bon nakotala boye mpona koloba mokonzi aza kaka président te bakonzi ya mboka na otala age na yo te me oza na likabo na yo nzambe apesa esengeli kokamba biso na mboka bapolisie bakomi kotorture bato ata barebele wana nga barebele bakutanga na mikondo na nsima yendu tokanga bango tokabola bango ti ndenge esengeli tosala po bango bayaki mpo baboma biso me ntango okoki kobomanga te nga mpona se dépendre abomi yo yango wana kasi tokomi komona mokili yango ekomi potopoto soki mbula ebeti potopoto este bato mpe bakomi potopoto okoleka na nzela oyo bana motu lekisanga moto azomona te moto akoki koya kotuka yo komi tengu azobanda kosenga yo pardon yango wana vraiment na ye boye mokonzi aza kaka président te bino bakonzi ya mboka bopesa kimia bopesa oyo bopesaka po moto na moto azala na alignement d'accord donc tata na ngai bandeko balandi oyo awa osala mosani na wenze barebela ngai naza na ngambo kuna mpo na ngai naza musicien naza oyembaka nayembaka papa yembana mwakunga nakoyembela oyo babenganga kinkeser yembana avant nayembana batikitsa
ayo noni nakambeli yo motema oke nango liputa na ngombe susi nini yango boye ntango nakoti na orkestre ale bazwi bakomi kokende kokotisa nga na bonganga naboma bato mpozwa passeport omata avion kende obeta conseil na poto fo kwesa makila 3 ya bato siko natali na ane mobimba nakosa combien de voyage. Merci beaucoup. Merci bana mambo. Merci toza sola. François. Merci papa François. Toza awa ben ba rebelle tokota beto swana ba mama wa na wenza mwa. Boni kuna. Mama vous ça bien? Ah. Bana mama omoni bandeko bali kota mosala ape kaka na wenze ya ba rebelle. Boni tasala ngai. Kimia na ngolo nzambe. Toi awa bandeko belé ba bakate awa eza wenza ba rebelle. O wenza ba rebelle précisément na quartier 3. Tiens ni ba pesa couper comme wenza ba rebelle. Toi ba pesa comme wenza ba rebelle pona nini? Isika wenze o. L'époque ya Laurent Désiré Kabila. Tobomaki nde ba rebelle oyo bayaki kobundisa mboka oyo ya Congo oyo bayaki mpona kopotola mboka ya Congo. C'est pour cela que Laurent Désiré Kabila apesaki na maloba na mitindo na peuple congolais keke oyo amoni ke aza mongunia na kati ya mboka oyo soki bokutana ye bosala nyonso oyo bino bolingi kosala. C'est pour cela tanto yaki awa tokutana ba rebelle na wenze ya quartier 3. C'est pour cela nde tosalaki bango tobomaki bango mpo mboka na biso jamais mongunia auta epai mosiku aya azwa mboka na biso. C'est pour cela nde yango wana tosalaki na bachance par même ata na Exode chapitre 12 verset 11 à 12 balobi ke la patience de l'Éternel ekitaki na kati ya Égypte pendant que Pharaon apoyaki kolibere bana Israël kote bakende na pays na bango ya Kana bisika miel na milike bando kule. Pharaon aboyaki. C'est pour cela atindaki Moïse saeba akena kosala bajasi ye moko nzambe akitaki na kati ya Égypte. Et puis abomaki ba Israël ba Égyptien. C'est pour cela qu'ils sont fait cela qui bajasi wana ebutaki pa na bisate ebutaki pa volonté nzambe. C'est pour cela que toujours mon appel oyo et promis yango wenzo ba pesa non ba wenzo ba rebelle non c'est bino ne bobo ba rebelle là biso ne to boma ba rebelle ba kombo na wenzo ba rebelle mais ko bando ba ko nda biso ba difficulté ni boko mwana wenzo ba rebelle ngo pona pete bando musu ba lobi ba koleka boye moi ba poto makambe belé bana ke mboka oyo tozo mona na biso rien ne marche. Soki tozotalela kaka makambo etambola te voire même imaginer eloko oyo tobanda kosoma yango na 500 francs eloko oyo nasango ekomi na combien na 3000 francs mokibangai na yango oyo tobanda kosoma yango na 100 francs eloko ekomi na combien okomi toza na insécurité pendant ke mboka oyo mboka ezokufa nango eloba ye moko président de la république alobi na mbunjima eke mboka ekufa meka lokoyebisa biso bandeko bakolanda biso oza papa bana combien? ngai naza papa bana mibale na bana mibale osabe mosala wa nikisa fufu nazosala mosala ya konikisa na wenza ba rebelle na journée mokangisa abe combien? En tout cas je ne peux pas je ne retrouve rien otangisaka bana natangisaka bana bazolia pe bien na ngolo nzambe bana bazolia po kambe nazobunda na awa nazobunda na ate na sata mwa de sana na goto na bona goto la bana kaisa bana ezaki awa nazobunda ni sifle mwa seni ni soyo mwana ni matende la bana ni mwana ni kana no wana problème eza boye pas mécanisme pour réduire taux ya dollar. Comment une circulation ya franc congolais, ceux qui circulation ya franc congolais à monnaie na biso est en marche. Donc vous avez na biso à l'aise. Pendant que comment na teke te ba lobela ye buzoba biso toza na posa circulation ya mbongo ya franc congolais est circulé. Pendant que biso toza ba congolais. Nous sommes les congolais pendant que nous sommes au Congo.
misala eza te. Misala eza te na monoko kuluna esila. Bana miyibi batika mais misala eza te nakotika kuna ndeni. Donc osala mo otika kuluna eza te. Nakotika te mpona na mosala te nakozela kote yo te na mwa mosala oza na mwa bata. Mwana yo tokabolina na yo. Doyiba. Bana tongo. Naye na mbongo nazwi mbongo oyo. Yebisanga. Yo moko tanga. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700. Soki lelo ozinga na motuka mbongo nde oyibi ngai. Merci bana membre. Tozokoba kaka mpe na wenze ya barebele. Merci bana membre. Toza na wenze ya barebele tosolo. Yaka mama yaka. Boni mama. Bonne santé maman. Santé bien. Maman nanga mekano koloba awa na wenza barebele ba difficulté ni bino bo mona wenza barebele. La difficulté est la première chose qui est après c'est la vie sur place au moni matich wana banda va député bazalaki et longwa quitté en plus difficulté na mboka eza makasi ozosoka biloko ezote ka matin moyen to s'en sortir eza te donc ça yango wenzo bapesa mpe kombo wenza barebele mais eza wenze mo historique il faut babongisa yango eza wenze barebele na quel moment barebele bakotaka wana yango wana bapesaka wete mais eza wenze barebele te nde mpona difficulté eza kaka wenza 17 mai mais sikoyo batu bakomisa yango kaka ke wenza barebele wenza barebele mpona barebele bakotaka boboma bango yango batii komo wenza barebele yo moto obomaka rebele yo eza makasi ya omarebele yo eza makasi ya omarebele obomeno ndenge nini obomeno ndenge nini bon ça va le va pas fini pas souffrir côté eza te mbongo na circulation eza te tozo souffrir bana bazotanga malamu te malgré ça atiaki ke no place bana oza ofele malgré ça atiaki président azalaki ke baka eza ofele mais tozokomona ke conjoncture tozokende baka ezaka mabe ntango bana bazokende ko eza biloko mosusu ezaka ya mike tozokoka te donc nzaleleki papa ndenge toye awa wenze nzaleleki bénéfice ezala te yango bino bobandao tozonyokama ta tosala boye tozonyokama kotya kotanga wana tolungola tata mokonzi ekolo pardon mama nango nyatinga wa tolungola tata mokonzi ekolo apesa atya déjà gratuité atya mpe roboto ofele ezalaka nango na ye papa yeli awa po bisu topesa ye bakestion eza nini azomonana te kani mpona eza nini ye alo biso tofotaki ye ye pasi na biso azomona ngo te ndeni ye pasi na biso azomona sango nini ayeli biso bosasango nayeli bino biloko na wenza barebele eza okita masango eza okita masango eloli masango eza okita masango 70 saka masango masango 70 saka masango so masango 150 000 n'est pas commerçant tiens comment à 225 yo kozwani sombi wana ofuti na ngai naosa masango saka masango 70 000 mboka ebongi yala tosano te ngai na ye pa na yo saka masango 70 000 vo ufo na mboka toza kongo bandeko balandi ya biso mpo likate ezoto otambote mama na ngai boni mama tomoni oka mosala oyo otekaka mai papa mosala oyo koseka mai mosala eza te tozonyoka matala boye pasi
soki navandi na ndako bana bakolela eloko kolia eza te ndenge omoni tika nazwa ata basi oyo natia na mutu mpo nalukela bana eloko kolia donc tozokende na kokufa mboka pasi tozonyoka maboye. Oza bana combien? Nga de naza na bana 8. Bana 8? Batangaka? Batangaka. Mibale baza na université na Kenge. Ebo papa asalaka? Papa asalaka. Asalaka? Asalaka mais no paye. Ata mosali? Aza inspecteur. Donc sikoyo na Kenge. Sikoyo oya ana kino oteka no mai? Tozalaka aya akendaka sali azoya okuta biso. Mais sikoyo siko ok na ingasa na beni? Toza na face à face na aéroport na Kabadara. Oza na Badara? Ok, siko mai yango teka na journée mo obimisa combien na wenza barebela? Siko boye soki na te neti boye elanga ko pesa te. Nakoki na teki boye nazwi 10 000 nasombeli kaka bana mateke. oloba nini na bakoya mo bakolanda biso na wenza barebela? Tozosufrir papa na ngai tozosufrir makasi masango oyo eza ya komata bamama bazokende kosomba masakosaka masango 280 ekola masango ekomi ntina 10 000 sikoyo tokosala ndeni papa mosala eza te tozokufa kokufa tozokufa ta nde tokomi papa ta ndenge tokomi atalela biso likambo oyo papa population ebongaka esepelaka elia etonda elata malamu mpo tozala bien nabi mboka na biso ezobonga ondimelanga te bakobongisa mboka bakobongisa mboka epuis wenze na bino mpo barebele bakotia monument moko kitoko epesa bino valeke boma barebele ondimango te kozomema biso musika ebele lamuki na ntongo babandi kobeta porte obandina na mbongo savo eza te mbongo moto anyongo mapa atelemi osuka wapi okosuka wapi papa tozokende biloko bénéfice eza kosuka wapi kote bandako abushaka te biso population tozofuta bandako ya biso mpo likateleza bomoni mama bazolobaloba mingimingi awa merci mama balobi mboka na biso ezokoma limani keba elekote papa mboka na biso ekoma limani keba olobi nini olobi nini yaka oloba olobi nini lobanga na yoka yo lobanga na yoka yo mboka na biso ekoma limani nalobi ya mboka na biso ana wenza barebele ekoma limani bosela olobi nini olobi nini olobi nini olobi nini loba abazoka balobi tala yoka balobi avec patience mboka na biso ekoma limani mekano koloba oyo eza problème ya badepute na biso toza na bango aza na quartier ekomi na propagande depute na bino na biso ya quartier ekasi apesi bino mokongo akomi moto agombe lokola ayebi gombe te akomi moto agombe na place koluka mbongo me place oyo ekosa Mara mama bozona na bino podcast yaka omoni yokulu merci bana mamba tozotambola na biso podcast télévision tozonde bande za salité wenza barebel ya libe salité wenza barebel ndenge za mama kasi ya te biloko eza kokita biloko eza komata biloko eza komata te sa bino batune boomatisa biloko boomatisa be biloko kanda nini mama bosiki mama bosiriki nini mama bosiriki nini bovandi kana mama loba ekobonga loba nanu nini awa ekite ochamo oteki nini te eloko nini na boteka eloko nini te ete mobimbo koya na mwa mbongo ntango kokende na parking biloko emati okoteka nini
biloko ni lokwa biloko ni mati po sala masango ndo ko eza ya komata masango da 70,000 sac mo 70 wa 70,000 ngalo 70,000 saka masango ba 280 ba 165 wana nde okelo ba merci bala membre balandi ya politique télévision omoni mo ko le taché bama ba otala ba bi wenza ba rebelle biloko eza kokita biloko ya libe malamu mingi makambo te eza kitoko ya biso podcast télévision merci na bino bana membre nde tokosola na bino nga bino chef manzamba alegrand mbokatie toza na bino elongo na bandi ete bopartage émission oyo bolike ya libe kitoko mpe malamu mingi na ya biso podcast télévision nga bino chef manzamba alegrand mbokatie ya mosenzi mota makolo ngulu napesi bino merci na babone nyonso tu oyo ete bolandaka chef manzamba na ya biso podcast télévision merci na bato tu bobengaka ngai merci na bamama oyo ete bobengaki ngai chaque minute manzamba mpona ete mabota ozwaki mabota na bino na gave cœur wana ete ndako na biso ezali kuna ete na Londres napesi bino na beti mbela na moto ete alingi ete kobota mwana mwasi mabota ezali te ata okomi na ménopause benga chaque minute manzamba okozwa mabota ya kitoko mpe ya sirsir na gave cœur numero na ngai zwa yango benga yango 089 81 692 tout écoleka kitoko merci bala mama tozalaki mpe na wenze ya barebele totalisi bino wenze ya barebele makambo nini ezoleka na kati ya wenze ya barebele badifficulté nini oyo bamama bazokutana yango mpe na wenze ya barebele mpe balobi yango eloko nini esengi na wenze ya barebele bamisu baleli balobi te awa boye toza na elanga soki mbula ebeti bamama bazalaka mpe kitoko awa Kolona sekoleka ute bandibisi tobengama balongi ozifetre de la ferme levele komi elengiselaka moche na mongulu soki nokanisi bolambo na yo elekelaka ngai osali ya kokango oduwaki vene exchange koma koyebisa ngai nivo ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela